Tobetaki lisolo ya papa oyo na Cameroun a kufaki 2 mois après a zongi ba mone na famille na ye lelo deuxième partie bandeko awa tokotalisa yo comment est-ce que papa wana tanga zonga ki na ba 17 quelque chose kutu mwasi na ye ayambie ndeki papa wana ali mwana ya liboso na libota na bango bokomona matanga na ye zalaki ndenge nini bokomona comment est-ce que bakendaki na cimetière na ye esika bakundaki ye na hôpital oyo akotaki na attestation de décès ba pression ya papa wana yango to kosola lela boye papa wana ye moko alobi sika ape a expliquer bon la bla revenant bota la commerce qui avant kufa azala ki en bonne santé ya kosakana te tanga kufi abimi ya okauka bongo ndenge nini est-ce que c'est vrai que kuna basala sa bango musana monde wana yango bokomona lelo deuxième partie ya papa ya kufa ki azongi to kotala sabina ngo avec la preuve à l'appui ba ndeko ne pas koloba batu bali ko témoigner ba camarade bali ko témoigner bokomona yango kaka lelo na émission ya lelo. Moi je me lave j'entends seulement la femme de l'homme je dis que c'est quoi? Un homme est là-bas, j'ai dit, qu'est-ce que un homme que j'ai enterré. Je te dis qu'il a mis seulement la bici. Quand je suis venu, il me dit que ma tu sors d'où? Je dis que toi tu sors d'où? Il me dit que j'étais au centre Diamant. Le sang qui coule dans lui, c'est le même sang qui coule dans moi, c'est le nez de ma famille, je suis le dernier. Donc, même s'il est revenant, même s'il est fantôme là où il est là, c'est ma personne. Likambu yako kamwa bandeko mokile kedeki kezoke wende wapi tata bokomwa na image boye ye abongo na kabongo ndanyama mbwa kasi malheur ezuye abanaye kosangana na bambwa azongi mutu akangami na mbwa epesi pasi ya kusakana te yango to développer awa na mokili ya lelo pasi ya bandeko awa na radio lokole to komona makambo ya kusakana te somo à suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Toke de bongo na Lubumbashi précisément na commune ya Kamalondo et pa wapi bakangi deux jeunes filles oyo to deux jeunes garçons baosa la kikabaka ba frappe bazui bazo beta bango ya kosakala te ba non bato baza ba kidnapper nzoka bazaki ba kidnapper te bazaki nde ba PD ya pamba PD personne na mboka so République démocratique du Congo kubo ba lewana ya ndimela ngai somo na yete so ba kobika landa jangu ko dembu mui. Oui. Marissa. Bana ba kidnapper abani bantu yetu benjo president wa ni ba PD ana ba kidnapper sasa ba vagabonjo ba lumekia mokubapika maintenant ile terme ya kidnapper inatoka ni population alors police inakuwa kuba sécuriser ndio hivi mebasha kubapika sana et salamaki na impact na idéologie inauguration ya 9e G ya francophonie na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa na stade de Martyrs ba kino ba leli ba banda ba bota bango banda Congo zala Congo ba mona araba spectacle na ba coupe du monde na ba coupe d'Afrique na télévision sika ba vivre en live ba kinoa ba leli ba vivre merutu ba tika la Congo ba kene poto ya na kosio oso comment ta poto ata Afrique du Sud te la na ba kino ba sepeli. Je suis pas trop fan de Fati mais mon amour il est là sinon kufa mais tu vas bosser la moto même dans ce jour des morts oh facha la kisi sur le loir na tala ngona ba kan oh coupe mon ne ba ni to fele photo ta TV parce que le miss na mon caméra miss na mon TV Fali Kofa Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobelengi na mobali ya kwiti isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la so likambaza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Na salelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwa cha pelende wenjo.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Bato ko mobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa yapi to kutala ka pona ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mais particulièrement ya biso batu ba Mangala ozala bongo na Kuala Lumpur ozala na Zimbabwe ozala na Namibie na Lesotho na Swaziland na mboka nyos na Pixpic esika oso bozali na France na Belgique na États-Unis en fait na Europe mobimba na Canada na Océanie na Australie et pa ya José Yungu homme simple komi mbote na bino besika bozali o ebingai matondo pe longonia ezonga pa na bino kasi soki ebingai te yebaka benga ngai fiston pelende tata ya Sedek. Vous n'avez pas regretté les 55 minutes que nous allons passer ensemble. Il y a des images à gogo awa toko solo la kitoko bokomona ba image oyo ko édifio écoute ayo pour d'ailleurs boyebi objectif na biso awa ezala ka pona ko nuire batuté pona ko bebe sa réputation ya batuté kasi pona ko sunga kaka esika ndeko akoyaki yope okoya tete esika ndeko oyo alongaki yope olonga te nde objectif na biso est-ce que bokomi c'est que bien bandeko yango na ba soko côté ka liboso ndeko yo oyemela no vidéo o te j'aime tia j'aime bandeko j'aime te bide na papa fiston ba maman ya Paris ba maman ya Bruxelles ba maman ya Suisse ba maman ya Finlande ba maman ya Suède ba maman ya Danemark Italie bide na papa fiston to tia ba j'aime ko to aimer vidéo bama tu na papa au sabona déjà papa fiston papa Richard Watuzola tu na maman Emilienne bo tu na makama bo sabona déjà so sabona partager ko to tia ba like
Tout ça va like, tout partager, tout baki, tout comparer à 15 000 abonnés, bah de 15 000 abonnés, bino bon on a besoin vraiment à ta bino moko, hein? Ah, j'ai confiance, hein? J'ai confiance. Tout s'abonner, tout aimer vidéo, et partager. Nous on continue de partager. Bon quand la plateforme nous surtout pour na ba deko bakota, ba yoka ba mona matoi na ba awa ya somo. Bakanga mutu mutalaki mbwa abaluki mutu na ya ko changer koki passe ya ko sakate baka oto mona awa ya hey mama ka senga pa fisto na banga ka hôtel émission na ngama ko fo ba ko banga te mama ezaka ka émission éveil ya conscience ya ngona lo ba moko émission oyo batala ngo yo moko penate et ça la seule émission, le seul programme oyo papa vandaka na mama na bana ba ota na suka na ngo ba simbi quelque chose c'est voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana na ba histoire moko ya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, ezawana kaka bona kosepelisa biso, nangana bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yambo, tout développement sommaire, kuna tika to pesa, tout souhaité joyeux anniversaire na moko ya balandi monene ya Radio Locale depuis Angola na Luanda. Joyeux anniversaire à toi, Flora Kalanga Katalaye, Flora Kalanga Katalaye. Joyeux anniversaire à toi depuis Luanda. Yepena do ki molandi monene ya Radio Locale télévision zanga kate Flora komi joyeux anniversaire out na Afrique du Sud na siège na fief pena ya Radio Locale télévision. Okomi Flora. C'est que bien, Lia, Mela, Sakana, Bina, un PDV pour la santé. Flora, Katalaye, Kalanga. Voilà. Yangwana, joyeux anniversaire. Au nom de toute l'équipe de la Radio Locale, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi. Voilà. Bande copie à Radio Locale, vous souhaitez Flora. Katalaye, Kalanga, joyeux anniversaire dans ma message, dans le commentaire, et comme ça, là, Zabe Fefele. Voilà, il y a un beau tour comme sommaire, tika to pour profiter pour la connaître, ça veut dire sous Maramba joyeux anniversaire, et ça, joyeux anniversaire, na Flora T, mais aussi, joyeux anniversaire, na sponsor, na biso, Mikolo, sponsor des moments, Michael Josh, compagnie à Congolais, Brain à Congolais, les États-Unis d'Amérique, et qu'on ici, une année. Voilà, combien donc Michael Josh et ça là qui na moins d'une année tangu bakuta na Radio Locale basali dio ba kei mbamo une année yoka impact idéologie donc bo souhaiter ba joyeux anniversaire dans Mike Josh plein succès ya ngona kutu ba kitisi ba wax Hollande super wax hollandais na 95 € ya pamba ya toyebi na euro bateka ngo combien faire qui était original au blanc sur tout et biche original. Vous comprenez? Donc, bazo qui était 95 $ et qui ti benga Michael Josh dans le mbango de Kozwa. Le 31 juillet, oyo, souka. C'est comme le 1er août, ils ont pris nango. Oh, toloba quitté, tolobi. Michael Josh, côté la site kuna, au côté la site, au commande ba chemise, au commande ba montre, au commande donc ba sapato, ba soulier, ba ensemble. Nous surtout on ni moi na mboka auto la bendele na biso na mboka pa. Ya degré ba américain mindele na ba mwindu, ba so la Michael Josh ngamo na ndimité. Ya. Semaine prochaine pour ton image à l'appui. Alors, au nom de toute l'équipe de la Radio Locale, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à notre sponsor. Sponsor ya Mutute, mais sponsor Nabiso, Michael Josh, et ça Mutute, c'est une compagnie, marque déposée. Car on a un groupe Songolo, on a un groupe par là. La thérapie Michael Josh, est-ce que au commis? Voilà, joyeux anniversaire à Michael Josh. Tokobana bongo na j'ai la francophonie, autobané kolobelango déjà tobané kolobelango avant et banda soki tolobelango tangue bandi ezali juste té et salamaki na impact na idéologie malgré ba polémique, malgré ba tiraillement mais quand même ezalaki très bien. Mokondi amboko ezalaki wana ba représenter ba mboka be bazalaki wana ezalaki bongo ouvert cérémonie, concert et betaki fali poupa na
Bill Clinton et ça n'a pas impact idéologie ba kino ba leli ba lobi na ba mona événement ndengo na te banda ba botama ba mona onka na TV na ba CAN na ba Coupe du Monde et consort Mexica ba mona pena dogi live pena ba mona pena live pena yango pena dogi minde ba mona yango wana lumière wana son ba mona ka na TV siko kino pena mona live alobi que non vome kuta tika aleka la kin ake na poto te pasa komi o poto na kata gisasa ba kino sengisinga na koma poto te ata Afrique du Sud na koma ya o mola ke mon o moni wana eza ku de loko te mais eza ka esengo honneur à nous et ça lui plaisir pour na ouverture oyo eza ki avec succès bota la symbiose synthèse ya inauguration wana ndenge salamaki ya ouverture wana ya 9e G et la francophonie na Kinshasa. Suivez. Voilà pour ce premier tableau qui nous dresse un peu le programme de ce que nous verrons dans les jours à venir. Maintenant, c'est un voyage à travers le Congo, son patrimoine immatériel, ses richesses humaines et naturelles. C'est bien plus qu'une rencontre. Dans les eaux du fleuve et au-dessus des villes, je suis l'emblème de cette terre fabuleuse qui regroupe 110 millions d'êtres humains. Laissez-moi vous guider à travers ces peuples, mille cultures et langages qui possèdent toutefois la langue française en partage. Prenez une grande inspiration, car vous allez entreprendre un époustouflant voyage au cœur d'un paradis terrestre que les anciens ont conservé intact pour nous et pour vous tous. Regardez, découvrez et appréciez qui nous sommes. C'est maintenant. Pénétrez au cœur de la forêt tropicale du bassin du Congo. L'un des deux poumons de la planète. Elle abrite une multitude d'espèces qui vivent sous la canopée en harmonie avec les hommes. Je ne suis pas trop fan de Fati, mais je suis lelo. Sinon, Koufa. Mais tu vois, même dans ce séjour des morts, on fait la question de l'or. On a la canne, on coupe le monde et on fait des photos de la TV. Parce que le Miss dans mon caméra, Miss dans mon TV. C'est pour ça que je dis vérité. Il est béton national. Omonini national. Omonini lelo. Et le seul venait de la tête. Ça vote. Sans de bon voter, même ma coupe va voter. C'est la vérité. Moi, je suis Congo lelo. Tout le temps, on a TV. Au Canada, Cameroun, total. Au Canada, Côte d'Ivoire, total. Parce que lelo awa. En ligne. En ligne, tu vis en awa. Donc, ça m'a pas me la fatigué. Kitoko. Famille sacrée. Alors, si tu veux ça, Congolais solo. Alors, si tu veux Congolais solo, on a la vérité, flatérité. On a moni lelo. Même dans ce jour des morts, là, tu commences à la fatiguer. Biso Wawario, en direct de stade, retourne francophonie. Toujours d'attaque. Il y aura Biso. Il y aura Biso. Il y aura une délégation de Kagni, il est rinette dans le film. Les Warriors sont prêts. Les Warriors sont prêts. Francophonie, oh yo. Et na Congo, le jeu de la francophonie. Bill Clinton, ça va. C'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. C'est un artiste très très chaud, très très vivant. Et qui a pris le nom d'un président américain.
c'était au même moment que lui se faisait connaître. Ça a coïncidé que le président américain aimait Clinton et les Quinois, bizarrement, aimaient beaucoup de Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant Fanny Poupa. Solidarité, francophonie et même biso unité. Francophonie et la qui se biso partage. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki. Allez tout le monde toquer. Abadi mama yo. Otikabile abili samoko yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo La mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animal totem et le bar. Malolo, qui brigue des bracata, Malolo, tokende bongo na Lubumbashi, précisément na Kamalondo, wakangi deux jeunes gens, tobengo wango deux jeunes filles, to deux jeunes gens. Ba Monica beba, boya, pomika kaba ya, tout ça rappelle attention. Okomona muto watu, ataki na nyonga mutu wa konsele makambo kinape. O kaba les frappe tina liwa. Ndenge batenga image moko boyo na Angola. O tala, papa fiston, tala awa ndenge bakangi ba kinape awa na Angola, ba bombango ya. On a des preuves. Toko rapport suye batute. Bon, na ebité sikoyo so ekomi na miyibi na bandoki. Toche bon la catégorie ba kaba na ebité wana borobi to ndima. Mais faut faire attention. Ba image msuto mona wana eza ya makamususu. Ndoki aza kaba te. Muyibi aza kaba te. Kaba za mutu alongola bloka kati komi c'est que bien. Pas ya kosakala te. Tala siko ba victime ba ndeko so mibali ba pede oyo ndobenga ba sœur to ba frère. Nkuba balena makabalondo ya FCO somo ereze bambila koyaki sinote mawa nzoka basaba nani basala bango ba PD baole karabango bakomisi ngo bakaba et puis si passe et ça mayi bongo na Lubumbashi na Kamalondo landa bango monde ba témoigner na officier na témoigner landa shiba utubamba tulikuwa tunatoka mkamalondo tunafaka matia tunafika pagara hapa bavaka ba pagara bana tulamkia ba PD mbamba PD bobali mbamba PD barutupika sana. Hatuye mpata mwevi tuko hapa. Wanaume wanaume. Tu wanaume. Wanaume. Mnafanya nini sasa? Si, tunacheza kama dansa paka kundula na teatro. Jina kwani? Jangu ni kudembu. Dembu mui. Marisa. Bana bakinape. Aba ni bantu yetu benjo president wa ni ba PD. Bana bakinape. Sasa ba vagabonjo banalumikia mukubapika. Maintenant ile terme ya kidnapper inatoka ni population. Alors police inakuwa kuba sécuriser. Ndio hivi mebasha kubapika sana. Bana ina non pour rien. Ce ne sont pas des kidnappeurs. Non, population change kushikia bia ma réseaux sociaux. Huko paka bana filmer muntu luambari bana mupanga ndina ingine. Ba ina bien. Il faut kuachia ma service ndio ya kutupatia nono bale bantu ni bantu fulani hapa ni badada mkubwa. Cette émission fait plaisir à maman Chantal Zola depuis Italie au comi c'est que bien merci maman Chantal Zola na Italie. Cette émission fait encore plaisir à Zozo Bakemba double aigle la première dame de Bruxelles au comi tendance très fort c'est que bien merveille ba solution donc bino batu bolingi bo pikili ki ba okundu banzoto benga merveille ba solution na Suisse au comi c'est que bien voilà s'occuper aux en a besoin il y a antipoison ya ba antipoison sungi ba te belé
anti-poison au lait pedadogi. Papa, soki papa mama, soki batela ko ya poison. Au lait ka mbumba wana ka moko, o monika yo bali ko sala ba diarrhée. Soki diarrhée to bali ko pisser mingi. Po ilongola yango. Vous comprenez? Si qu'on a avant yo lien on va laisser yango, mais là ka déjà anti. Est-ce que komi benga biso to ko pio numéro ba ndeko to contact ozo anti. Ya area ngoyo. Considérez ba ndiko yango po ko papa fiston. Qui soit en était area ngoyo. Ozui mo mbuma moko ya lidesu eza la garantie à 6 mois. Dembuma eza la garantie ina ya mais la ya dembuma no de héros. Oye baté. Oh OK, considérez que ne kin. Attends en Europe, attends en Afrique, partout ici qu'on allait ya ba ko le sango hein. Et ceux qui peut sous-souter. Lisolo mo e côté biso awa, mama na leki bali ko mayara bango pour le pango bango propre. Na kisasa. Makambo to mwana bakadi ko ya somo. Somo. Ndeko ata basali lengo ata soki mama na brisa. Pas visto, tindela anti rapide. Abingana tinda kate. Na kopia o numéro ya mutu wana benga apesa yo ali banti. Tanga le banti wana. Faut mona dégra bimisi ba salité. Donc ça en tout cas, moni awa radio le coller le solution pour la vidéo sur tous les plans. Est-ce que beaucoup mis c'est que bien. Didier Djenga beaucoup la kay kofo autorité morale mbote na yo si kozali. Likambu ya pasi bandeko tokomona makambo na mokili oyo ekopesa yo mutu ko soit tokomona makambo na sakamno chaque fois makambo beli tomona oyo ezalaka nango balakala mais to bande komona yango te. To banda ko yoka sono papa moko boya kota kana mai akena kanga mbisi abaluka ngando. Abaluki ngando akia kanga mbisi abimi na ngoto papa moko to lakasa pe awa ya salaka ali akobaka lion. Abaluki lion akena zamba akangi ba nyama après ko bima na mokili suka la yo nini ba chasser ba touriste. Bakuta na lion wana basaidi ni batira lion akufa. O bobi lion pona nini ba na lion tunanda kutomona to lakasa ba image wana awa salama ya solo. Ya YouTube oyo tokomona makambo. Et puis si passe bandeko image wana maito tshelo yango za tema tokobeta lisolo soko lengi image wana privé tokotinda wana privé papa oyo ye na ebité soki za na kisi ya kobaluka mbwa akana ipa nganga ba pesa condition herbe fa baluka mbwa asanga na mbwa na mbwa toni on ne sait pas kasi yake ndaka zamba kota ka zamba abaluka mbwa bakutana mbwa mwasi na mbwa ya mobali est-ce que komi chaque fois parce que condition herbe ba kendaka bakuta la mbwa ya mwasi mbwa mbia yesko abimaka soki pe mbwa mwasi soki pe mbwa mbali ba yebite monde akomaka mbwa ya mobali yaya makambo takala mukile suka kala mukili oyo salaka makambo juto okuta no un jour okondimate biso pe caméra ezaka aboy ya radio le coller mikolo et puis si passe ya ko sakanate yaya mali la ko sakata na félicida mo café mikolo degré mali ya leba ndeko ndimilanga somo ndeko wana balukaka mbua pendant un certain temps sikoyo nous ba chaque fois yiba mais un jour ya soko na ba image to image wana image ko image ya somo moi to tlo yango awa ezate ya moi to tlo awa ezate benga na privé o so image wana mona yo moko okolela ndeko wana balukaki mbua to éviter so ba pesa ki minute chose na ma air na habité sikoyo soki pe ere kokaki soki pe ere kokaki te sikoyo te koki azongi mutu ya tango azongi mutu et comme siko étrange bango siko mutu akangami na mbwa qu'est-ce quel phénomène kaka neba lusuba kabitambo la batambola boye mwasi moko ya ba zalaka la téléphone no chargé partout au kende tika response à téléphone mikolo komi randengo wana mais elle est capable c'était pour comme peu excès au komona mutu so kufa na passe yo o sauver mutu o filmer mutu te bongo te mais tika maboye so tu va filmer papa wana te alinga ondima te mutu a filmer moi na moi ça filmer pena boye papa wana quand tout le monde a bambua na bambua bakanga ba sala ba système est-ce que komi siko e komi mbua na mutu ya mutu wana la kimbua na ebité ba science occulte ngo so ki ba condition nini ba pesa donc ça qu'on appelle on a la bestialité atabino moko et on a ça ya toi envie à douter
miko to ba série ba témoignage na frère Johnny Bozolanda to envia kate ya au monde to beta masolo ya marque na marque to beta solo le kana Angola po ça va solo vrai li solo oyo chauffeur ya kombi a tout un jeep ya maman moko boy ça na chaîne na biso awa a tout un jeep wana sima maman ana quitté chez landanga yi ya kotala maman ana mema na ndako na eti na Benfica bandi ko Angola bo ali Benfica même Benfica ko to banda ka minene minene izala ka Benfica bakota sika maman ana kota na ndako na lupangu na ya kotala butu ko tuti akota boya kuta tala ba cercle la nana ya rouge ya jaune ya vert ya noir ya pembe maman so bana etala ba butu ko na ngo ebele awa maman la se mituka mais ye azomona ba cercle ayebisi ya kotala mutuka na ngo tuti li solo wana ezala chaîne na biso awa ezali tala na sekulu ko monango na sa ba na Luanda ya kotala mutuka na ngo tuti akei bo atala mutuka amoni cercle et tout na sima kaka esika tout jeep wana yango ya ko envia ka batute tala bang basalaka ozala kido ba pêche condition yo herbe so pe na 12 heures o ba loka mbua na 12 heures o sanga na mbua et puis quelque temps ozongi mutiko leki abongo azongi mutu ya lo sambo efuta kaya lo sambo epola kate o mbote na yo mama o na Dubai mama ya Dubai komi komi mama ya Dubai ya katakate mama ya Dubai asala biso direct aboy c'est que bien ya katakate ya tala bam tala ozo mona muto ole ka ozo ko envier o ngai kutuboy na ko ba mkolole ko nte ko ba lokola yete ezana ba so abota na pene étoile na bango ya Nzambe Nzamba salia azala bien, asa bien, azo rouler carrosse, otambola bien, non normal. Yo kanisi lokola ye asimba quelque chose ndo ke loko mokote. O ke no tuna pas mutu conseil, ba memi yo bisimba simba yo, o ba loka mbwa na 12 heures. Pendant 30 minutes, siko 30 minutes legi siko ozongi mbutu. Tala siko bakam. Te ça ki mbwa mobali, to mbwa ya mwasi. Mais image on a besoin ya senga image na privé ko zongo pena ba. To pesa yo. Ah ba to chango ezate passe ya ko sakate bandeko. Makambu ya boy. Hey! O to loba kite to lobina mokili oyo makambu ya to ko mona makambu ya marque na mokili oyo e pesinga ipasi ya ko sakate image au vidéo o na somo na ko tala yango te o to loba kite ya to lobi mutako saote est-ce que bokomi c'est que bien voilà bandeko walandi pour avant de continuer mission tikato informé bino que groupe K Kizito Anuarite ya Saint-Jean-Apôtre ba totalisé bongo 40 ans d'existence, c'est pas peu de chose. Banda ba créé bongo groupe Kizito Anuarite. Vous voyez que groupe Kizito Anuarite groupe K en général et c'est là qui créé par monsieur l'abbé Boss Oatika Biso paix à son âme, atika héritage et pas wapi bana mikie babane kozanga sika ya kosakana et sika ya koyekola makambu ya Nzambe yango a créé kibongo groupe Kizito Anuarite o benga bongo groupe K donc kawana elakisi Kizito ba martyr ya Uganda et awana elakisi Anuarite bobe histoire Anuarite basangisa yango et koma bongo Kizito Anuarite donc salamuni na bino surtout salamu amani bandeko ya Saint-Jean-Apôtre va fêter bongo 40 ans d'existence il y a groupe Kizito Anuarite le groupe kana bango donc ba créé qui yango déjà en 1983 de 1983 à 2023 cela fait déjà 40 ans donc nous allons tous être là dans le mois d'août oyo yaya Tata Sedek Fiston Pelende sera à Kinshasa pour le 40e anniversaire il y a groupe Kizito Anuarite na Saint-Jean-Apôtre ngai moko na kozala et bongo yo zanga bandeko ya Brazzaville bandeko ya Angola partout bolingi mo na Tata Sedek to kuta na bongo na mois d'août na 40e anniversaire il y a groupe Kizito Anuarite ko sala bongo na Saint-Jean-Apôtre c'est aussi programme surtout ko songa pour na bino ba ya Saint-Jean-Apôtre o basana partout na monde na France na Belgique na Italie na Brésil na États-Unis et bino bongo na biso est-ce que soki to kuta biso surtout na Kinshasa pour na 40e anniversaire mabe ngana kozala yo kozala te hein 40 ans d'existence, il y a groupe K, Kizito Anuarite. Ngai na kumisi koloranga ngai na yembeli koloranga Zambe wa mo koloranga Zambe wa Kizito Anuarite yakae toyembela kolowa nostalgie ya Tokutana na 40e anniversaire
et comme ça le mois d'août on s'appelle la besoin d'abino ancien moi participation d'abino mental spirituel intellectuel na katuku bien ça financièrement et ko sunga moi 10 €, 5 €, 20 €, 100 € et comme ça la bien pour la manifestation et kende ki toko est-ce que beaucoup mis voilà je crois il y a Mukasa Tuska doyen asa in charge makamwa ina ya na biso tete balo beaucoup mis na Oniemba voilà Dia Oniemba ba on est surtout on va s'occuper makamwa voilà on va encore revenir sur yango ce qui aussi va prêcher makamwa susu voilà. Il y a les solos les autres robet la yo to na deuxième partie ya likambo oyo papa to beta ki solo papa on a Cameroun papa oyo akufaki papa akufaki 2 mois seulement aye kozonga o to beta ki solo ya première partie nango eza na chaîne na biso wana ezotala mpe makasi o to papa la zonga ki na 17h ba ye kotika ye na kombi ba kiti ba bino ndaku no yango na kende tanga beti li solo batu bandi to beta ki solo batu bandi maki penate a expliquer batu ke non ngai ba kotika ngai okenda ki va pas expliquer kuna comment est-ce que ba gana ino sala musala kuna kutika ba jeune ye mukola linta fâché yanga zongi na ezala bongo kitoko so ko ndengo wana do ba leb na mama bina kindoki boy ba leb ya leki na ba le mwana kindoki akomi kuna sali révolution na boy ale bozo kusanga ba bozo kusiya to ko mona batu ba kozonga mbalo ngamla bya ngote mfuruzu kimbangu za lobaki yango bato ebele ba kozonga zalaka l'espoir ya bamba kindoki te ba kosa yote koma kite mutakufi azonge komi kite ngalo lobaki yango te mfuruzu kimbangu lobaki yango bokai papa wana ya susa lobi trouble ko tukuna ba ozonga moko to mona ki yango Mathieu Mexico batina nga fiya na kotela o video tala ndenge papa wana zalaki afa malade ndenge azalaki en bonne santé asa mwana liboso epai na bango bokoka leki na ya suka ndenge o témoigner bilongi moko na ye ebuleki na solo ba ata kutu ba ya komi fantôme ata fantôme te makiliza pa ya isa makila pa na ngai a témoigner que non azalaki malade ya okomona image tina hôpital c'est ba na hôpital na totela ngotala tina hôpital sika zalaki hôpital ngo yangoyo bokotala ya lelo kaka awa lelo tina sika bakundaki na tombe bokomona ta isaleka 2 mois na basali ko pierre tombal te ka de bakundaka batika mazero bokomona yango na émission ya lelo bokomona ngo awa ya nandenga zongaki banderole bataki no adieu papa songolo komona yoki bokomona komona yiwana yemo ko pe moyi alobita na zongi na bomoyi abi moi je ne connais pas do ko ba pe ya balonga te ya mais ozomona mutu moi je ne comprends pas bon wana photo benga so papa susa expliquer biso mutu ngo so ka zongi o mona mutu so ka zongi apparemment ala so ba intensel penado ki ya mutu normal penado boite eza nini pourquoi comment rabindele kuna à mon étrange est-ce que boyebi moi je me rappelle encore les arrêts de ba na mikie ceux qui me sont dans la quartier par exemple na limité to na tete to wapi lembe konso soki bolongwe boke na quartier mususu ozomona lokola flou ozomona lokola kotono yebite ozomona oyeba tutero est-ce que bokomi et ça la paye to kenaki congé et sika boko boye oye kozonga doki na no pick up te no balanglo pick no up te ko to bra sika osonga na mamuna kala bazaka ndengo wana. Alors je comprends papa sous le bagi ba ko ramindele kuna siko ozonga na monde moko boye. Et puis détail moko toto réfléchir à haute voix na bino. Soki ba bimita la maman na Brazzaville ta bon to ba na Mathieu parce que biso bona Mathieu siko zela fala akene pas Mathieu ba ngo na ba la Cameroun ba nino depuis Jésus ouais zonga na bomoyi parce que avant Jésus ba Lazare ba zonga na bomoyi ba na wana 12 ans ba zonga mais après Jésus ba lo ba eza papa wana ba ngo ba éviter discussion na mwana wana Cameroun kuna Cameroun wa habiter botaka le colete eza ka papa zongite botaka rater le colé ba te belé ba zonga na rater le colé voilà ba abonné de plus ba msinga papa ficha est-ce que moi ezate na émission pour okotaka moi français muke moi français moi portugais ou fala portugais mpoko biso lo baba langue kem mais ce qu'on a dit o ezali émission ya batu ya mangala moi muke français mais ya batu ya mangala il faut valoriser langue ya lingala langue ya lingala pe faut comme international bango boye ba Camerounais wana ba bunda ba lingala ko ba ndenge ba ivoirien ba ko ba lingala te ça lo bi mabe
parce que ba Camerounais au atala biso ba yoka lingala n'est-ce pas après tout nous devons valoriser notre langue lingala non est-ce que bokomi est-ce que na kosi ba habitué et ça kaka papa mutali bosote ba matema joko bazonga ba maman ba fili bazongi ba tebele bazonga wala auto yebite j'étais en train de dire pour la ligne batangaso bazongi ba ça un esprit un peu moins faible et pas ça santé à bien te tala maté ba joko tanga zonga ka maté ba joko tala ka na ça ba amer ba limousine parce que maté de voilà ba secret hein mutu ko to mona mikolo o ebimaka la o la français benga on amer biso en anglais ama ama ça ama oui amer o komi hein ça grand ama na petit ama bo komi hein kune bimaka la de ba mituka o to mona ay maruna kala maté mto ba ngate maté ba joko to so luka so frère maté il faut zo ngasu so frère maté to so na mitune belé on tuna ba zo benga biso mais frère Mathieu a sur ma téléphone frère Mathieu yo bon on a biso la radio le frère Mathieu il faut son soir ouais ko expliquer biso te ba de ko na besoin na yo bon ta commentaire pour la frère Mathieu wan ta la sou maman wana à Brazzaville image ça wana vidéo maman la le ko mwana muke moko boye a ude ko na zongi a mona flou ta la papa o ya Cameroun na zongi tanenga o ta travail aso mona ka le tika soki ndenge nini bazonga salité pour ani to réfléchir à haute voix donc d'après papa ya Suisse donc bato ba kima okima kuna kayo le kaka ko beta bango sala musala ba beta yo batama balaka mindele kuna tant bazonga awa yamba ta salité soit au sala bilanga soit au teka na boutique soit à l'escamogo songolo et rappelez nga sous la quand Solomon la tonton là so na grand pote mère na complexe mo quelque part munel faut dans la race bindele bien il y avait des noirs mo sud-africains ba ça la moi braille na bango moi musique à skit ba sepela na complexe mundele mo afandi kuna na mwasi na ye avec ba sota mi ba kwa na complexe mususu wana ba yo bundisa bango bino bo sepela bo nini etali bino bo sepela pona nini ba tu ba fa bino bo sepela bo sala ba ya yo bongo na biso na tera yo mundele wa ko esclave mutu mwindu mundele asa double face kuna osala musala amon ke bino ba no ba donda ba olia ya oliate ayo tabno trouble ba beta mundele wana na mwasi na ye nga na ba ipete nga na ka na kabala pe bitumba wana mundele ala frappe na mwasi na ye timbila koya nzoka bana batu mwindu papa suicide foi en Afrique du Sud papa na suicide papa fiston jungo na kwa na Afrique du Sud kuna okomona na kasa wona mundelo aza mutu mwindu omoni oyo mutu mwindu papa il faut ya radio le collègue au foot la otike bina buna Suisse oye bina tina Afrique du Sud awa to mona so ya ndengo wana afam sto ya kuna Suisse est-ce que okomi ya o ezali émission ya éveil ya conscience et belé ba kanta to kuta na to so la boye to sala maseki te to beta to fungola esprit to peigner yo pour comprendre ba kam susu e ba ndenge zalaka bana siko kota pembeni na yo mundele boko zakana e bien au moins là du coup asiliki elle me go bien elle me faut bana ko sala banali ya be mission to sala pour la éveiller conscience bana ko sala banalise ya sala ka banalise yo mo ko comprendre to beti masolo meke o mutu mundu ko mundele ko mutu donc banda ko capter be sika o bana soko tala soko examen de conscience tala siko yo moko papa na solba ginini ke ba koko na biso bakanga bango esclavagisme ba zongi papa na susa apesi nga sur révélation mo yaya to ko zonga suta na révélation pourquoi pendant 9e G oyo alobi ba to na basala ba zwa Congo na ndenga o sakarate ba zwa Congo apesi ba sina apesi ba révélation yaya to ko zonga makama 9e G ya francophonie oyo makama da grave boya makambo ezali minene ya solo makambo ya grave ya ozali émission ya éveil ya conscience mukili oyo makambo papa wana tanga zongi
asengi pe non boso belanga lipa la lia mkambo penda papa wala kamla asengi lipa la lo moso la dingwa taka asengi lipa kaprenga mamako tipo oyo aseko ala fuise le kuta o pasteur onani lukau ba tende muso bana mkilo o asoko ya lukuta wana ye pasenga azoli ya loso ya paka mtongwa na mkili oyo somo tota na papa o nenga azoloba boyo kana mwasi na nenga lobi leki na ye ba connaissa sala moi symbiose o salibino pour la papa o azongaki e bozo zonga botala. Voici un homme qu'on avait déjà enterré 2 mois plus tard, le voilà qui est de retour chez eux à la grande famille. Le seul homme ressuscité d'entre les morts depuis Jésus. C'est lui, Ndomo Lucas, 69 ans. D'après les membres de sa famille, il serait décédé depuis le 16 avril à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le 16 avril, il est mort entre nos mains dans les environs de 4 h du matin, 3 h, 4 h du matin. Le médecin a confirmé le décès. Pour sortir encore de l'hôpital, le médecin doit sortir les papiers. Les papiers, les voici. L'attestation de déclaration de décès signée du commissaire de police du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé et l'acte dressé par la mairie de Yaoundé 5e. La banderole annonçant le programme des obsèques affiche encore fière allure ici en Gousso. La levée de corps aurait eu lieu le 26 mai à l'hôpital général de Yaoundé et l'inhumation dans cette tombe le lendemain, après une veillée très animée. On a fait les sani, on a dansé, fatigué. Le cercueil était ouvert, on a dansé les sani. Alors que la famille se préparait encore pour les funérailles, Lucas serait ressuscité par miracle ce 22 juillet, près de 2 mois après son enterrement. Selon ses proches, c'est aux environs de 17 h qu'il a débarqué en famille, sur ses 2 pieds. Moi, je me lave, j'entends seulement la femme d'un homme, je dis que c'est quoi? Un homme est là-bas, je dis, quel endomo? Un homme que j'ai enterré. Je t'ai dit qu'il y a mis seulement la bici. Quand je suis venu, il m'a dit que ma tu sors d'où? Je dis que toi, tu sors d'où? Il m'a dit que j'étais au centre Jamou. Il m'a connu, il m'a dit qu'achète-moi le pain avec le beurre. On a acheté 3 pains là 2 jours. Il a déjà fini de boire. Pour la veuve, c'est un miracle. Il n'y a pas eu confusion de corps. C'est moi-même qui ai acheté l'habillement et le cercueil. J'étais à la mort avant. On a enlevé le corps, on a amené ça à la maison. D'après les témoignages de la famille, le prétendu mort-vivant serait mentalement instable et interné au village de la mort du centre Jamo avant son décès. Son raisonnement semble d'ailleurs confirmer cette thèse. Même moi, j'ai vu ça plus tard. Si c'est la question, quand on faisait ça, je suis sur l'équipe. La pathologie est héréditaire dans cette famille, apprend-on. Nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous. Nous n'avons pas les moyens de nous soigner. J'ai adressé une lettre de demande d'aide au Premier ministre. Pour l'heure, c'est l'étonnement qui règne au sein de la famille, mais bien plus un sentiment de joie. La veuve, ou plutôt l'ex-veuve, se dit prête à reprendre une vie normale avec le revenant présumé. Je l'ai embrassé. Avant qu'il me dise que tu sors, je l'ai embrassé. Il m'a aussi embrassé. Le sang qui coule dans lui, c'est le même sang qui coule dans moi. C'est le nez de ma famille, je suis le dernier. Donc, même s'il est revenant, même s'il est fantôme là où il est là, c'est ma personne. Cependant, l'on se demande encore si Ndomo Lucas est-il réellement mort. Si oui, pourquoi aucune image des obsèques, de la veillée, du cercueil et de l'inhumation n'apparaît malgré notre insistance? Des questions à plusieurs inconnus. Voilà, je crois que Talib Moni, comment est-ce que Bandeko va confirmer décès Yaya Bangali Bosso? Or, bala, il va bien ça, petit frère Kade, Boyoki. T'as l'appel Ongi à mon papa la fois qui a joué après 2 mois. N'a les qui n'est en dingue. Moi, si n'a écouté, alors que nous noir, beaucoup ya nanu, moi ça lobby, mobala yambi, mobali, basololi, mbala senge damage. Ce qui peut lipa, boki na obiwana, allez. Avec nan zabaka nzala, na wane ko ba abakam o baliaka somda kufea zonga. Omoni mutalema ale mo ko mukia sengi mo lipa mukira pour un peu boza MTT. Ezaki ko apôtre soki luka ou soki apôtre soki ninité ou soki mutu awa baina cercueil asimu na luketo aningie mutatelemi abano kama mukili mutu o ba soki ba luka mutu azoli aloso na bude na soso ata binomoko image ngotala ngote
aolia loso bela asiko lia loso ebembe alamu ki azolia azobina c'était trop yango bakota ki on doute tala basongi ya solo yango ezaki mekata lokuta nga en tout cas frère Mathieu Fazonga zana benga frère Mathieu ya to partager ko bino bongo nanga ba papa ba yaya bino bongo na papa Fiston papa Sadek tocha ba j'aime ko tocha ba j'aime yaya tocha ba j'aime to benga non frère Mathieu frère na noir frère Mathieu ding sur ma téléphone te frère Mathieu oza wapi ko yo bongo na biso frère Mathieu frère Mathieu Bajoko. Allô? Frère Mathieu Bajoko, bonsoir. Bonsoir, papa, frère Mathieu, Kalaboye, yo bongo na biso na radio lokole frère Mathieu. Frère Mathieu. Tosi yo ka l'improvise boye, to en direct, to pesa frère Mathieu Mbote, bandeko ba yo ka okala, bandeko wala na lobela bandeko ni wala no frère Mathieu. Mbote kaka. Oh, nazali bana bana nzela kutu. Loba bandeko baso yo ka osiko, pesa bango tambote ba frère Mathieu, basa to en direct. Vraiment. Bon, merci beaucoup Nego. Na pesi bandeko yo so bambote belé. Partout bozo landa. Ngande wala bino Mathieu Bajoko yo donc et ça les gars souvena bien na sepeli. Na ndenge bo kanisi ngai. Merci beaucoup frère. Kanisi ngai. Donc nalingi bino mingi tamba lola apambola bino mona bino partout bozali dans le monde. Merci. Merci beaucoup frère Mathieu, comme ça to tous au rendez-vous, to sa émission to solo ba ndeko ba ko susu. To bon ça. D'accord, merci beaucoup Nego, merci. Merci ba to ben après émission hein. OK, merci beaucoup, merci. Boyo ki frère Mathieu Bajoko. Ça veut exclusivité à radio lokole ya. To solo na mutakufa o to solo rato ya frère Mathieu mutabana ma solo. To luka ke ambarate ya moli mo santata émission. Vous sentir to ben frère Mathieu Bajoko mbala moka ya mbibiso. Donc c'est que bien. Donc batu malamba yango na linga rabino awa. Ba papa ya boanya, ba ya boanya ba sa na radio lokole. Tala sika frère Mathieu a pesi biso rendez-vous. Ya mituna retourne sali. Comment mituna na yo, comment mituna tinde na privé, tout na frère Mathieu Nuni. Ye mutabana makambu oyo, ye mutabima sala trouble kuna zonga. Alors ba ke mvulu sikimba ko na ozoya abimisa ye, to tuna yango. Ba lobi ke ba récupérer les sous pas mutu ala ka pimba. To tuna yango. Mais boye bika ndeza laka, ndenga mabete, Moi j'avais compris frère Mathieu abandeko ya masute webika mamonde za la rapé donc atea ke senga moi lisungie konso batu ya mutema malamu bosunga rappel ko leti boyi on comprend ce que bokomi frère Mathieu pas comment appelle asuka pe mission pe boye non en tout cas oyo moi lisungi ya bandeko na radio lokole joie moi enveloppe et ça là bien est-ce que bokomi pour makambo tuna ezali ebele to benga sunania pour makambo oyo na ebité fala ba to benga bango wana to bengi frère Mathieu déjà c'est bon to benga na papa oya Suisse soki akoyamba biso to benga na to yokana nuye apesa biso révélation papa oya Suisse pour to yeba ya le Michel Lengie ba call nyoso to ba oso biso to yokana nu papa oya Suisse révélation ni asana ngo po ya bimisaka bakano lelo boso ya direct abwi soki akoyamba biso to yokaye a expliquer biso qu'est-ce qui ne va pas makam oyo révélation ya linga sa biso ya to partager ko to partager taba j'aime partager bandeko bakota ba ko yoka ba révélation total simple histoire papa ndenga kufa ki azongi dans ko rappelle que to zela siko boy. Bogozo appelle image prochainement, il y a maman Oya Congo, Brazzaville na Pointe Noire. Maman Oya Pointe Noire, Ndenge. Bakena yepe na cimetière na ye. Ndenga lobaki, bame mayepa basango. Ndenga lobaki, makamsusu oya mona kuna, ye azonga kipwani ya bagino ayi kotala ba famille, asana makambo oya sona famille, makambo za nini. Tokota ça prochainement. Prochainement.
ndeko manga papa Fiston même miso mikolo ka bat bazongi parce que masolo mso masolo ezali yaya na saki bino tozana ba toute une litanie ya masolo na kai tozolanda ndenge masolo ekendama yaya soko pesa ki lisolo na yo tobeta nte komi tungisa te tokobeta yango kaka est-ce que okomi tokobeta yango kimia yo pende kota na biso soza na lisolo ko besa kobanga te kobomba témoignage te yaya po yo bon point benga biso comme ça tokotalisa yo soko osubiso te komi tungisa te tidaka audio tokoyoka lisolo na yo pe tokobeta yango ndenge ndeko banga pesa lisolo awa déjà mama na banga kufaki baliaki ye et pas mwana moko ya mukie mwana wana témoigner que mama na banga ko ba prisonnière quelque part kuna ndenge ndeko wana atinaki mama na bango atini mwana wana ndoga kende kuna akanga bango photo aya na ye aso mama bango téléphone ake sona mone vis boy après ça mongo baso na mama téléphone kuna bakanga mama photo bakanga bena photo na mama na bango na mondo kuna tokobeta lisolo wana awa tokobeta ko journée réalisateur ce qui l'obité après l'obiwana voilà papa oya Suisse moi na moi occupé azo ya mbate pour mes athées bande ko voilà to ko na bisna suka awa je crois ambiance la de gogo na sepeli makasi ngai moko pour to sibongo frère Mathieu Badioko voilà prochainement goka live na frère Mathieu Badioko toyoka akurobela biso nini merci na réalisateur ya émission oyo Chris Larize Pelende. Merci na Winnie Larize Pelende, assistante qui a été au four et au moulin aujourd'hui. Merci na Claudine Larize Pelende qui a été du côté de la lumière. Merci na Miguel Larize Pelende, assistante na lumière, assistant na lumière. Merci na Joseph Larize Pelende qui a été à la coordination. Oui, voilà. Merci pe na grand prêtre mère Mama Rina Umbi. Larize Pelende, coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision, mais aussi Radio Lokole TVD. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. La femme à la compression. Est-ce que au commis, c'est que bien. Voilà. Portez-vous bien, Bandeko. Tout le prochainement. Pour un numéro, il y a Radio Lokole Masolo. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à toi, Flora Katalai. Kalanga, joyeux anniversaire à toi Flora, Sepela Mela Lia. Merci pour ici sur notre sponsor Nabiso, Mike Josh, oh déjà ils ont fêté premier anniversaire dans le depuis les États-Unis pour prendre ma image. Awa, grand merci. Merci pour les sous na maman Charlotte Caputo, sponsor Nabiso, à bière officielle ya Bananabino. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap. Et tchara Radio Collective à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, il y a Sika, il y a Mwana Mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta penadoki et c'est que ba classe penadoki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko belé ba ali ko benga bozo ko benga biso mais personne biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba olingi ko sala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakala te nyoso tout au gros besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo
Mike Josh. Bah, ngai. Nyoso ga radio locale. Voilà, pour la papa. Hein? Ça qui prenait, on taper laptop. Vous comprenez, hein? On tape laptop. Donc, laptop, appareil portable, quoi. Voilà. Ça qui oyo, Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyo sorti au kolinga kotaka la citoyenne komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh hein voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na film montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, tu peux mettre dans le solo, tu continues l'information, tu peux mettre un sponsor pour, et ça dit, non sponsoring, mais, et ça dit, moi, Mboka, à Tomboli Bendele, il y a biso à Congolais, Bapaya. Monsieur Bameka qui me simba quitté, voilà. Voilà, tu vas attendre moi, tu vas se sima. Voilà. Montre Oyo. Et ça, waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre Oyo dans la tango boye, na la piscine. Na la maille. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre ni lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver hein soki toye na été bobwenga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo ça ebele yaya kota na site wana kota na site commandé ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi yaya ko benga été pour osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyonso tout o salango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so bazaka na kisasa basala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio loko télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh à aux États-Unis mais as actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke eteka ba prix de gros alors prix de gros on a pour Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango so ki osala moya ko so mango te bandeko soko pesi order wana to proposola ki yango ko pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce ko pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko yeba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout batia Congo Brazzaville botika kama puta mama ya Congo
Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. So mbatekela ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te auto loba kité to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte, ako guide bino, ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso, hébergement, minerval, olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ya ba avion, benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.